nalingi na betali solo ya mwana mwasi moko bafandaki na libota bakobeta masolo ya libota ye babuti tu bakulu tu babandaki kolobela mwana yosala bokebi oso bomoni tobuti koperdre ngambe baoba moto awuti kokota studio kala mingi te asali nzembo abwaki na famille mobimba abwaki famille yo abwakaki yo na libusu ntango abandi Aida yo zaki na libusu na nsima wana ntango babwaki Aida bayekokamata siko bisu babwaki Aida ngai eloko nafandili mpe yango te nafandili yango te Aida nafandili na makambo te tufandi awa mpona kuwela teke babwakaki nga babwaki te tosali makambo nga naza kokende kaka na relation oyo ndiko na biso azalaki nango esali biso malgré ça alors lobi tolalaki libanda enterrement ici esalamaki pendant un semaine siko ekomi area moto akende epana nasala lisusu na mbongo te ya konourrir bino na minourrir nga moko nafuta mai nafuta courant nabanda kobisa bino na matango eza ya monotoni aza kolo baza na raison masango na sumata un semaine nyonso esilinga bon ça va ça va yo tango yana banda kuna biso yo liaka te na lokoso yo zo benga na lokoso non ni amabo non moi respectez papa respectez votre enfant respectez votre enfant Aïda respectez mais respectez ça va. Comment? Oh non, pas jusque-là. Oui, mais pas jusque-là. Nyonso tosalaki na ndenge nasali baperte badepense nyonso nga ntango bokende ndako na ngai na kotika kolala nzala nazala lisusu na moyen to ngai na kosupporte lisusu bino moto basi bakundaki un à un bozwa charge bokende na bandako tokosala lisusu matango oyo te 40 jours mpe tokosala te tosila Yo na nini kasi te eza makambo ya ye kuna yo kama biso tofandi na basi toyokani lukula boyibi mpe moto akufi na maladie te abelaki te akufi subitement na accident et puis mort wana ezali mort condentiel te ezalaki mort moko ya individuel ezalaki mécanique mort ezalaki individuel accident wana na bandi mécanique esalaka ya bana SS ya azali individuel pourquoi tu n'as pas dit de tirer au landais le papa le baron c'est nécessaire c'est sur la makambo na famille le coup la kufa un accident tout de suite c'est makambo nyonso tobongisi voilà Kanga kanga man no kote wana za kofu parce que mikolo ba yeye kwatala ko yo na la société aida kuluba di société mamulomba te abona tender sadi makambo bupazana biso tikana na famille to yela kinde matanga biso to yaka ko sali to yela ko tanga to yela ki matanga na sepri mingi ndeko bo la mort est mère la mort est mère la mère est morte ta père est mère ma mère est morte la père est mort un mort ne vient pas mère quand ta mère quand ta père ngai na loba bo e sengere mutu abela
Bon, il y a des belles ça. Ti liwa. Abeli te basaka sida. Yo kanga. Yo kanga ngoko. Ça peut exemple. Ça peut exemple. Yo kapete aida. Neni ndeko yo likonzi. Ba ubana biso akei. Zambia zo mulimu. Kasi yako ndia lisusu. Biso na famille to kufa kana nzela ba. Ça va. Ça va. Bon. Zambia pesa, Zambia kama. Tu vas c'est bon, il m'a dit ça qui. Contribution ça la main na famille. Oui, vite. Respectez votre enfant. Ah, jamais respecté. Yaka. Fanda nanwa wale. Fanda nanwa. Baidika kama mwana mudeli ni. Lukwa chochi wende, lukwa lichombo luko tambula sika. Sima kuna mnana kwa mtomeli ngando. Taka mwana edukasyon. Kasi kubondila yete. Batu waza ukoti na ye bata matanga. Basi bapanza ni. Tika mwana. Tu habites loin de numéro combien? J'habite loin. Hein? Oui, quoi? T'es, n'a pas monté. Ou t'es, mais on va dire, ok, on s'en met un néo, ok, caresse. Hein? Oh, tu habites loin, tu habites loin. Ah, mais non, tu vois, où tu as la famille français. Oh, qu'on voit français. Qu'on voit le bourreau français. J'habite. Allez, passe-moi la foudre. Merci. Attends, papa, yaka. Non. T'es. Tu s'en vas dans la tête. Donc, dans la mission, les contrôles, ils en ont merci. Hein? Allez, laisse-moi. Nakei. Kukurbate. Kendaka. Ah. Il faut le. Abu nevenga, aya ku pentisenga ba. Wait. Bonjour. Patindo. Tena ye papa Tito. Awa. Wala nani? Tito za papa keda mambe. Kota. Kota ni. Lao mwana. Bonjour. Kota. Yo, ate. Kota. Kumeko mimoti. Nabeka tu. Yo na kutalo bibero, umena kubina salo mwana popi usaka na ngo. Eza ninyo? Izayo. Ozo mona. Nini? Kwani? Tena hii na sura ya Tito. Awa nte butaki. Mbati tata. Butaki na nekozi. Nécologie, on a perdu la quelqu'un à mort. Ah, tout ni nécologie nani? Na nécologie. Pas butaki na nécologue. Butaki na. Toi na nécologue. Le mana vérité na nous. Butaki en deuxième. Tu es en deuil. Tu es chose qui en deuil. Tu es en deuil. Ah, mtakufite. Akufa mabe. Kukundaye déjà. Le kosomo ba yaka ba. Itali yete. Oh, yangu na matanga je suis de panza. Yangu na ye na sula na bino. Kwa basi bakundana bango ye. Pana kukundana hivi. Hivi nyoso. Nini? Lazaka pe juga makam. Ya makam Zaka na patient bidwaya. Kolo lupam. Zaka na yi. Nini? Beaucoup pesa nga place. Yaka na kichi. Papa, zande kwa tambidila. Tambidila tukabwana. Kamata, yo kamata. Kitu Otembe nyanga. Otembe nyanga mina makila. Ah, papa. Vanda no vuelo. Okutani no vuelo. Vanda lo unatala te. Isa mvimba. Luba. Bisu bizai na matanga wa kwanza. Papa di. Eza nini yango? Excuse. Mame. Makamila ya champ. Eza nini ye? Mwana na bisu. Eza
Oh. Wana mwana. Ndenge iza mwana. Na bouteille na minu. Ah, non pas kuda. Isani. Iloko mimi on iza mwana. Te ye izayo. Oyaki makambo isa mwana. Iloko mtusu nzamba sala na mkili. Bon. Papa. Nyosho salama tukunda. Tupanza pe batu. Iloko vraiment souci tuzana yango. Akufaki na maladie. Naiki ezalaki subite accident. Abimi auta ekuta studio kusala nzembo na ye. Ilo ni wana. Nambeli bangana. Oh. Papa. Ah, kaget. Moto mbata mikuto. Ah? Ngazana nti. Alika yaka. Mais tout ça matadi te mabanga zo kwe kwe bweni. Banda italote. Alika yaka. Metanga te so izo. Yaka. Mama. Sako udogi muntu na mutu azofi mputwa. Asali mu pai. Nasela baba changaka. Nasela baba changaka. Banda na cheyo ka banda. Na cheyo ka déjà. Eza mutu ko? Papa. Asali mwana. Yila makambo te. Tuzoke na makambo yila kiao. Ya sito kunda mutu. Popaza kusome matanga. Na yibite yoso ki oyiri kamuni. Papa ngana za chauffeur. Naza ulubango na pasi na mutima. Pasi likula biso. Naza ki mupakano. Na bungula ki mutima. Kaka ndenge tuyukaka mateya na ba télévision. Na landa ki pasteur moko aza kuteya si la repentance, si la pardon. Ah pardon. Mutu nyoso aza na likambo ya mutu. Faut koluka mutu wana pour t'excuser. Likula tubila. Na tubila. Wa njila nanga izala fermé. Nitai Iza fermé. Ipanzana. Yapanja sa sekre. Sekele. Ulandi. Sekele. Ilo kwangu yibanga makambo. Ulandi. Eza nusa. Yangwana. Nusa mbali. Luba. Nusa wa. Tant passé à Tei Mati Yawana Lubi, la repentance, la repentance, la repentance, ce qui est repenté. Ce qui est repenté est planté. Beaucoup ça a attonné. Na oyo ulubame, isa makambisi oui. Tout banda vie ya sika. Choc ya. Choc, isa choquant. Si choquant c'est chiant. Même choc. Et puis il va confier à tiki mwana ti. Na bonde na ripoti satanga mona kasina boya. Yo. Acha nani? Eza nini ngandela utuna yo? Sio kabili natuna yo ngambo mukolo nango. Tango yo penje. Ngana za sofa na kumbaka ba morgue. Ba morgue ko etendaka nzira ma. Remote. Bale morgue. Bajama tati baba kondo. Nati yake na banjira bo. Akaka shida kote bo. Kota ba kondo. Kumbaka ba morgue. Ngande mutu na tutakaye. Ngam na tutaka nje kuna bino. Defete. Oyo defete kufi. Defete. Na tutaye. Na tutaye na mwana. Aye kusenga te papa. Non, ça ne connaît. Ça les bilo hotel. Oh, mais ne bougez pas. Tout le monde pas bouger. Yo to tutaye. Ngam na. Zaki yo penja cha finale bongo. Pas dire. Na twaka ye na tombole na matie ko tanga za ukita. Na zuel susu na matie. Na matie deux fois. Ay na landie na kotifie na. Yebi ko tuta penja. Alors, calme na kota. Allô? O tuta ka. Batashala. Na tika. Yaka. Papa. Kanga. Ils ont kota. Na za lu ba be. Yaka nokia we pananga. Okumi wa. Oringa pa yawa. Ça va, ça noki kota, ça noki. Yo nyo bengi le koso wana yo dukalia isu. Bon, sushi na wezani. Susi na ngezali kwa ta unayuki mateya ya muna ye ku rendre bino hommage. Kwa na senga bino aski. Na oyo. Oui, Této. À quelque que soit, la malheur est bonne. Quel malheur est bon. Cette papa-là, qui a fait ma mort, qui a tenu ma mort de nos grands frères. Ce chauffeur-là est fini. Donc, pour être bref, ce type-là qui a fait mourir Yaya,
Papa. Subitement, il y a mon tabou qui a un accident et puis ça comme ça, a niati na remorque, a panzi, a tout dit a niati 3 fois. Papa na kambasolo. Oui, la mort Morgan. Yonde chauffeur. Ngande chauffeur. Pour ce qui me nagini. Nakima ki somo papa. Somo. D'ailleurs to bomi moto hotel mawana. Papa, tu te sais là. Oh, somoti. Parce que je dis que tu connais bébé, mon Papa, papa. on a fait ça, yo somoti. Papa, ça me va bien. Bien à Yebo. Comment maquiller mon façon il t'a Nada siré. Waza siré, nous sommes siré là. Bima. C'est à nous siré. Abimza, ko Nous bimza. sommes siré. So assuré, ça Nous sommes sur la dépense na biso. Tu comme déjà assuré de mon assuré. Ngande Ate muta za assuré. Yonde za assuré. Rendre à César, c'est qui est à César. To loka ka. Papa, tu te retires la bonne Na police. mutuka. Okufa pe. Na mutuka. Obomi mutu na mbeli okukufa na mbeli. To perdre yaya. César, ce qui est à César. Yana ngazaki musicien. Premier njembo asalaka ya dia lelo tubanzi langa ye mutu asalaka yango. Na droit de terre na yena. Tawa Mobutu mpi. De perdre mon nez na OK. na famille ozo umisa. Yaya boka mai. Ezokele na yo tina prince. Papa. Tokomi na prince bakututa yo po rendre à César fisa la bongo. Papa bongo za César. Papa bomi na Oh, mbeli. vous en faites ça. Non, que na ngwete. Mais tellement que Vraiment. Otuta kitafana na. Papa, otuta kiti. Na mutuka na yo. Na mutuka na mort. Akufa kiti. Akufa ki sivitima. Kasi rendre à César, qui est à César. Ezokele no na prince. Télévision biso to lungwe. tu as payé. C'est bon. Attaque 3 fois. Toujours corno. Biso chikota ba otuto to yemisa chauffeur akima. Biso pe to kimi. Kimi, utikali. Nga na tutaki yena kisasa te. Nga tutaki yena nzira ba kongo na mingadi. Na mingadi. Na mingadi. Bon, to même. Kenda Bon na moi makasi boy. Na tutaki ba ine. Na tutaki ba ine. Soki bundimi nga pe batutanga kwa na bunguli mutema na komi na nga musantu. Faut tout bouger là-bas, iné, tout qui est venu timing. On sera qui m'a baissé, faut tout tailler la mort. D'accord. Ils ont un là wa souk to kumika iné. To kena yo minga. Faut biso to kenda daba 23h ata. Kachi to kena ye. Kama mingadi kuna to kama ini. On peut pas se piquer la gueule oyiba. On ça référence. Soko lieta bobo sa ilong ne peso odie mto obusa ilong ne. Muto akungisi mbongo nda yeba pesa ko isi yango wa ndoko ta yiba pesa. Ko moi je suis dans kuna za to kemia. Azunga pa Sa ngal kwa. Tu me pas où yel. Nga na kinga kati Yo shuko yamba ba na kinga kati bakari ko nataka na betu na musite bula na mwana bula na mwana ozotina ide bideka ide makambo tuka papa yo bana na kinga kati mano yu tatana ye Aida!
Jana yako sukola. Sukola ilongo. Lero ya embouteillage ezali te bozala na mente te ozalaka na aire te ngunga nga dami no tokana elonga bakende otutanga na 6 heures na moyo engazongalo bakende otutanga na 6 heures ngana yipsi bumela café bumela te bodo kushabisho tachi poto kumisise Pati déjà pongi boto kasoni. Mais biso déjà pongi. ngana tata kinga nazunga nsima te nde buyifenga ine ngana nalangukaki awa navandi ya banda 0 heure 45 epananga osalaki contrat moko verbal soki Pierre tombali na ye ibandi olemba ubenganga na obinga ba patient bidwaya ba tete yanga ba mbongo na osala de Pierre tombali Papa bimako. Papa kende kaka. Dimana. Papa kende ko. Tellement kende papa. Kende. na République démocratique État de droit. État démocratie État de droit. tika sisa kusa watika ye Ça va pour ça. D'autres pour ça nous allons. Papa tu ako bomela biso so aida. Tika bango. Tika. Papa botika aida. dans nos vies pour un peu yonde mtolandinga kwa nzembo inosa yo landinga kwa ya muizi mbi Bolingo nekumio, ebaya mwasa ndumba, ulandinga kiawa nampono haji na mwisi oni Sia Epavo banini nukuta njoto nanga na simba kiyo Yapo zimenga Uzasi Uzasi osani Najelote Yabo na tito na Saisha Chiko simanga asani batu basaka ko nalingi na beta lisolo ya mwana mwasi moko